Botana mino bandeko ya Kanakin Télévision na ndenge bozali ebele lisusu pona kolanda émission na bino pona mboka ya mokolo ya lelo. Bon memesano nazalaka toujours na invité moko wapi tolobela matali mingi politique na Congo démocratique. Pona lelo na yambi bongo moko ya ba habitué ya émission oyo mwana mboka Alexis Eketebi. Kasi lelo aye na basango mosusu ya politique kaka me aye ko annoncer bino sango moko boye oyo peut-être bato belé ko surprendre bango bato belé ba ko sepela pamba te peut-être bazela likambo yango bon découvrir encore na monoko na yemoko to kozanga pété ko lobela na oyo tali bongo actualité politique na kati ya ekolo Congo démocratique. Boto na mwana mboka bote ndeko Paris ya solo mokolo lelo oye lisusu ko répondre na invitation à biso kasi lelo tonto tuna na mingi boni santé politique ya yo moko moto. Est-ce que basango ezali ndenge nini makambo asike ye tope ozo évoluer kaka na ndenge ozakika? Merci mingi na etali mutuno tuningai santé politique ya ngamoko yo yebi bien nazali moi politique lelo c'est vrai que salimbula bomi balé na longwa na tika isiko nazaraki parti nazaraki. Alors na fandaki mo moke na bandai ko réfléchir wapi esika na ko kende to na ko salo ya ngamoko lingomba mais na komi quand même mayele na fandaki na moni bande ko pe baye ba tokutani na bango ba bengi singa tokutani to sololi na lobi pourquoi pas bande ko ya biso ya impère ou ya parti ya Maréchal Mobutu, impère mouvement populaire de la révolution. Impère mouvement populaire de la révolution. Oyo kaka oyo fait privé oyo basalaki na et comment il fait privé na 24 avril 1990. Oui, en fait fait privé zali mais biso tozongeli pena impère origine. Impère oya Maréchal Mobutu évidemment impère ozalaki na époque wana yaki parti unique et puis tango ba démocratiser fait privé ko botama. Fait privé botama na document musu mais biso tozali na impère oyo penza qui a calamé impère dans la démocratie aujourd'hui. Donc mouvement populaire de la révolution kaka na balangi nangwana ya motane ya musaka na ya maya pondo. Oui langi wana misato ya motane ya maya pondu na ya musaka na flambeau yango wana tozongeli nyoso ya impère sauf que to komi na époque to komi na multipartisme l'époque ya démocratie impère wana ya kala tozongisi yango impère penya ya fondateur Maréchal Mobutu na bandeko bazalaki bako fondateur bazalaki pe belé autoroutier ba musique yango nde tozongisi to répandre mokanda wana ici et puis pesi biso libre, c'est-à-dire que mokanda na lianini ya parti ba aligné biso parmi le parti na kati ya mboka oyo parce que c'était pas nécessaire bako ko dissoudre un pays atakutuke afdele yaki ekoti bako ko dissoudre un pays parce que tozalaki na multipartisme. Il fallait quand même un père et ko sala un père fait privé zali mais un père mouvement populaire de la révolution oyo akala ezongipe pour un père fait privé yango maman tu jombo bozalaki moto suka on dirait kala na un père et on crée un problème te moi ba un père ya fait privé to loba na un père sami siko un père original un père maison mère to loba ndengwa et ko crée problème ce qui m'inquiète pourquoi parce que zali na moi ba nuance car moké moni un père fait privé na un père tout court donc en tout cas au niveau politique et ko créer une témoin nuance wana yango mteko sala moi différence il y a un père fait privé na un père. Mais est-ce que population a quoi accepter un père facilement parce que tu yebi que bato belé pe bazana ba souvenir ya mabe ya un père ba msu bazana ba souvenir ya malamu mena na contexte to zali siko est-ce que est un moment favorable pour un père bato ba sepela na ko sepela mingi ndeko Piris bilili oyo to salaki entrée de jeu ça veut dire que tu as visé population, tu as visé peuple congolais qui est un père et zongi en musique. Il faut tala na bilili wana otala bato boni bazaki wana batata ba mama génération nyos. Bandeko yo bana mikeo bakola ki après un père
ba na curiosité ba bi non total non impère parce que ba tata ba maman ba betela biso ma solo boni impère kambaki mboka. Alors to uti ko expliquer bango que c'était un faux que bande konabiso ya afdel temps baye ba dissoudre impère ezalaki na ndenga mabe parce que bango bayaki na agenda na bango caché afdel bayaki na agenda caché ya kozwande mabele ya Congo. Alors moto atelemela ye ezalaki moto atelemela bango tuana bapaya o balinga ko boto mabele ya Congo, c'était le maréchal Mobutu avec le parti impère. To bloka bango bakoka ko lekate na pasi wana tango basali kuna bango insurrectionnel ba ko kota nde sikoyo ba blobi photo dissus d'un père impère salaki mabe impère salaki boy et bomaki bato salaki boy, mais en réalité preuve moko ya ko loba penaki impère bomaki bato nzale salaki boy ezalité parce que les autres za omona en comparaison na ba parti nyos na ba régime nyos est défilé après le régime impère. Moi je crois que ba komi ata pembeni mokete ya impère. Mais qu'on basculer l'impère, il y a dictature, tout le monde. Il y a parti unique, il y a impère dans la démocratie. Est-ce que et aussi mbapo bon message mingi bon na loba peut-être batute mais impère yango moko za même na ezaka na connotation ana il y a parti unique. Est-ce que la adaptation est facile? Adaptation est facile. Pourquoi? Parce que après impère et parti unique, to vivre siko au multipartisme oyo bande ko basenga ki intégral to moni yango. Alors bulu yeke nandenge ezali to moni yango do biso impère to ko s'intégrer aussi facilement parce que vous vous rappelez tango Marshal Mobutu président azako sala démocratie asengaka to sala ne fisque ba parti à 3 impère oyaye na deux autres partis peut-être opposition et tout na parti moko aux milieu église au milieu du village pour kabola kamo nini tout. Voilà aujourd'hui que tu comprendre que Maréchal a banné comme on a musika. Il avait vraiment bien vu, c'est un prophète. Pour monaki ango ekoya. Et vous vous souvenez aussi, bana lelo le mususu batea bangote. Maréchal Mobutu de jeune âge, 25 ans, 27 ans, abundi bitumba makasi pour pacifier mboko. Beaucoup de gens ne disent pas. Balobaka à côté Mabé à Mobutu, mais on ne parle pas les bons à Mobutu. Mobutu a lutté pour que Mabélé à Congo et Zonga na Maboko à Congo. Tu vois, loi le quoi, loi Salemaka, loi Bakajika, où le sous-sol appartient à l'État. Mobutu a récupéré. Boulou et cause tout le monde à l'élo. Et Zalaka na époque wan. Banda tozu indépendance na 60. Mondela boko kende richesse à Koutaki Malamu, Bakaboli Kaboli, Bamabélé, Banda 61, 62. Et comme en 65, au maréchal Mobutu a décidé qu'à travers l'armée, va retirer pouvoir Namaboko ya civil. Pourquoi? Parce que civil Moutabano retia boulou et à travers les politiciens. C'est vrai que Mboka Iswamaki, to Kambi, Mobutu a Kamba Malamu, na moment naye, moment pe Mususu, moment Bezalaki, Yango Biso na impère lelo, nous allons retirer les bons côtés de Mobutu. Nous allons mettre en musique pour que le autre télémissa impère. Les mauvais côtés de l'ongolango. N'a coupé ce exemple, mon comme sur le plan social. Maréchal Mobutu a Koutaki, société locale SNL comme il est là, société locale collective ezaki babilo comme Mike magoupa abino na dimension ya mboka locale Zaïre Congo aujourd'hui. Toko kotika te ba courant Mike ndengwana. Ayiko sa eloko locale SNL. Mais ce qui te zongi na social lelo batonyo se barolela courant ikende na époque Mobutu commune nini courant ba neoken commune mon côté so moni kei ba non sebino pour bazo sala entretien mais zalaki loko ezale lote mai Mobutu salini tu origine des eaux akaboli na no électrique na tu pour origine des eaux zalaki associé na électrique akaboli sali na pesi be exemple moko pour signifier que Mobutu avait géré très bien géré aussi, sur le 32 ans. Et côté Moussoupe, vache maigre, Zalaki, c'est vrai. Mais. Les femmes blanches, qui est belle, le roi, c'est les femmes blanches, bon, les lobes, oui, mais certains appellent ça les femmes blanches, mais tant qu'il y a Salaki, on a eu Tina. Mouta Salaki, on parce que, il y a en comparaison, biloko il y a poto, il y a cotation, il y a minerai, bourse. Il y a bourse. Il y a Salaki, on a. Voilà.
Il y a ça qui a il y a cotation, il y a bourse. Mais non, éléphant blanc, l'argent investi pour rien. Mais non, aujourd'hui, tout le monde utilise ça. Les lois est combien important. Donc, quelque part, nous devons savoir à retracer l'histoire comme il se doit. Ma benabiso na Congo, tu retracer l'histoire ma bé, il y a un autre pesa moyini, tu pesa étranger. Ngbende akoka ko gérer biso na Congo. Regarde, tu bébisi, tu kei Mobutu ndenge to longoli Maréchal Mobutu, na ndenge moko ya mabe. Au lieu que tu laver l'image à Mobutu, on n'a pas lavé ça en face du monde. Mondele pe, nalbata mondele te, étranger nyonso, moto nyonso ya libanda profiter pour gérer le Congo. C'est comme aujourd'hui, le Congo est comme un passoire pour nabiso moko. Au lieu de protéger oya biso, ko protéger l'image na biso, s'il y a des différents, to so la biso moko na mboka, to tika libanda, mais to kei Koluka pouvoir na libanda. Notre pouvoir extraverti, nous allons chercher pour chasser Mobutu na libanda, batoya tu bakota ba yoki elengi, baboya ko bima ba fandi yao. Alors ça devient difficile maintenant. Voilà. Mutuna bato belé ba romi tuna sikoya. Position ya impère ezali nini? Bozali na opposition, to bozali na pouvoir. Poto yebi kala impère na IDPS za na pouvoir bazaka mpuku na niao atako ndekto yoka ke Tshisekedi na Mobutu na histoire bandaki koyokana na bango bazaki ba mime politiquement de bazaki séparé bino sikoyo UDPS nde mutu na pouvoir bino impère bolobi bino za impère original o ya fait Maréchal Mobutu sikoyo bokozala na opposition to bokozala sima ya pouvoir atako balobi en politique les alliances se font et se défont. Merci mingi na motuna wana, je crois que bandeko mingi pe bayaki mokolo wana okolakisa bandeko bilili bakotala tokotia ngona suka tokotia ngona suka bakotala yango bandeko batuna ki motuna mingi impère ezali lokola partout ezaki dissous to répondre c'est comme si c'est un jeune parti qui répond mais au moins tozande parti à bakolo parti à mikolo po esali passé moko e monene na kati ya mboko yo tozana banal toza ba histoire toza nyonso mikanda nyonso un statut règlement intérieur tozali pe na manifeste en sele oyo pe tata la biso Tshisekedi Tangi de papa Tshisekedi personnel parmi bato basala yango yepa zaki baloba kutu yende muto sala yepa zaki na kati un père azalaki monaki mo cotation ezalaki quand même oyoki kete voilà tozali quand tu es un producteur par exemple à huile de palme to banda ko teka ote café to banda un père en a fait ça mais les loyo biso moko bana mboka ba congolais to sala kamingi to vilipande to chasser to bengana tout ce qui a qui il y a un père non et fait ya continuité sengake kamata ya malamu tia ozaki ya un père ya mabe kamata bwaka. Parce que Maréchal Mobutu Tangazaki a simbe pouvoir de 65. Ti nengai ko kende. Malamu nae ezali mingi natif nae. Voilà, mais si quoi le problème au bamsuba o mituna. Na na zuli kanisi wana ko la musa impère. Car bino mo bovali boto la musa impère to pour les camions sont idée ya pas moto moko et puis ils ont structuré actuellement ndengeni. Ouais, au moni fondateur Maréchal Mobutu azali congolais. Azali congolais, tu vois qu'il Zaïre, Congo, azali congolais. Tant au pays accueilli, azali te, azape na succession na. Alors succession, bah bénéficier na actif na passif à moto, n'est-ce pas? Parti on est qu'au kende boité. Succession, Maréchal va décider d'habiter, te répondre par parti. Bana ya Maréchal. Bana ya Maréchal, famille ya Maréchal, bande va répondre, te répondre parti. Ne va répondre, alors tout ça li moi structure, de bande structure, mikanda ezwami, ndeko na biso secteur général auto Betel Maboko, Alain Dilangu, hier azaki sur place à banditi, à sali pour parler makasi, pour te répondre mikanda à l'État, te répondre mikanda à l'État, si tu sali alors bâti si quoi moins structure opérationnelle les alliés déjà pour te banda sur le terrain, te compétir n'a pas parti sur les alliés awa pour tout la kissa de quoi un père avait le mieux pour la gestion d'un État moderne. Président national Nani? Président national, ça sera publié plus tard, mais l'une de filles du maréchal Mobutu. Yende Kouya Awa comme présidente d'un parti.
Milulu le kaki tozongi na yango na siège ya MPR na Nguma na ma campagne. Tosalaki na ma campagne na nini ma campagne na Nguma 115. Wana de siège ya MPR siko. Pour le moment siège en attendant siège officiel ya. Pour siège zaki na limité na 6e rue. OK. Kuna yalaki l'un des dignitaires ya MPR ya Kala, MPR original après ça qui sika pour tout ça là. Réunion à liboso à lancement, il y a reprise d'activité à MPR. Alors, na lancement, on a tout le monde équipé, il y a plus qui pendra na mise en exergue, marambuna yo. Les Camerounais nezaki. Oui, nazaki mise en exergue. Pourquoi? Parce que ngai nde pesa mingbende ya kokamba ville province ya Kisasa. Donc on a zali wana kati ya MPR bo président provincial ya ville na biso province ya Kisasa. C'est ça. Donc, président donc interfédéral. Bon, nenge bandeko ya sika bazo benga interfédéral. Menga zali président provincial. Biso to garder ka ba appellation, ba appellation o ya kala. Ba interfédéral ya biloko botami na ba parti ya sika. Mais biso to garder toujours ba appellation ya kala ndenge structure et salema to donc nazali lokola président provincial ya ville province Kisasa. Voilà. Tout ce qu'on a bilili ndenge makamboli kanaki namoni que organisation zaki na malamu banani basimbaki organisation makambo. MPR ezali parti mokolo, ça veut dire que MPR botami na 1967. 67 ti lelo mbula boni. Ba papa oyakala, ba protocole banini nyonso basimbaki MPR, ba militant oyakala, ba papa musu bazalaki wana kati, ba pesimo mayele ndenge nini bino ba jeune beaucoup ko sala. Toto sangisi na ba jeune en tout cas zalaki jeunes et vieux na kati wana organisation pour le lancement. Donc to sangani ba pesi makanisi boni biso banda ko sala tala audience zalaka boy tala ndenge ni ya représenter ba tout tala moi eloko wana salemaki ce qui fait que zalaki d'entrée du jeu zaki une réussite par rapport à ba biloko mususu pe o tozo prévoir ko lancer. Le quoi to sali entrée du jeu pour dire en face du monde, en face par exemple il y a des nationaux, des Congolais, pour dire qu'un peu et répondre d'activité. Un peu du maréchal Mobutu. Et répondre d'activité. Alors, bayo balinko s'adhérer parce que banalo akala ici et beba pour bamsusu basadira à l'époque banda 67 lelo je crois que et umeli banda pe départ ya maréchal Mobutu 90 banda de démocratie mboka moi banala kala kende fait privé qui au kota fait privé salut yango alors tout ça pour ça que bandeko o ba yoki MPR pour ça MPR batika na nostalgie batika na pour ça MPR bazonga MPR izongi. Voilà biso batutu tozara na MPR bandali buma mama pour ba yebisa biso déjà tozara bandali buma mama to na MPR to moi biloko bela MPR si ko to retourne na ba question est-ce que to garder kaka des visions zaki ya mboka parce que le MPR qui parti état pe justice travail zaki pe ya MPR to MPR égal service et servir non est-ce que jeunesse na bino botika kaka JMPR kande biso to kimike to zala ki to ndenge bu garder ka même structure wana ya MPR to garder moi mingi mais devise na biso ezali MPR égal servi c'est servi non devise à MPR wana etikali parce que devise wana ezobomba makambo ebele lelo yo soki to tiaki devise wana to terroriser ngo bana mboka nyonso na ba organisation nyonso ne sika nyonso congolais azali. Je crois que mon thème m'a bien congolais et l'ingake zongate. Un peu égal servi, mais non c'est servi. Bati yo na fonction à l'État. Au kamati au commun na to ministre. Au kamati bana na yo, famille na yo, ndeko na ti lelo makambone zoleka. Tu vois, ndeba tribalisme et ko komate. Ndeba biloko yo ke égoïsme, égocentrisme et ko komate na devise wa. Servi. Ba pesio mon fonction à l'État. To esika ozali. Osa la société, osa la public. Servir, ça mosala pour servir bato. Mais so moni avantage ezali, oluki bandeko, oluki bana, oluki bakoko, tata mwasi bani tout ba ya ba lourdi combo. C'est comme si population congolaise mais a famille na yo. Ça c'est l'égocentrisme oyo MPR alingaka yangote. Ceux qui t'ont théorisé en lelo, je crois que notre société sera une société moderne et une société qui fera beau vivre. Mais autant qu'il y avait jeunes et vieux dans la manifestation, on a peu autant qu'il d'inter mo aptiré la bino isika. Toko ki koye ba so ki pe osamba. Bete
banani oyo ya ba dignitaire ya kala impère bazali na bino na impère aussi parce que mingi pe basalaka sala ba parti na bango tango impère ezaki dissous. Oui, bango nyonso wana basali ba parti après parce que ba tikalaki na nostalgie. Modèle oyo bandeko na biso ya fidèle bayaki bakoma ko s'attaquer na ba dignitaire ya kala ya nini ya Marshal ba dignitaire ya kala impère. Alors tout le monde ba bombaki nzoto. Lelo yo tango ba yoki yango nostalgie sali ke ba ko pesa biso bisika ba pesa biso pe nini poto ko rosala. Alors lelo vraiment souffrir que les aliens indiqués te pe tanga bango to ko tuna bango mikolo mbala sima soki bandimi to ko tanga ba kombo na bango pourquoi pas na kata télévision parce que malamo basali yo etika la lettre morte te. Idéologie oyo ba bengi le moboutisme. Est-ce que ekokoba boko pone yango na impère topé boko simba yango mais bo modifier parce que bobi le mauvais côté bo longola tant que le mauvais côté moboutisme bo longola topé bo tika parce que lelo yo to komona batu nyonso ba ko sala malamu ka vous ne savez pas que moi je suis moboutiste to komona papa mbo sondera au travail so ba ndiko a rappeler ba que ngana za né de la dernière pluie moi je suis moboutiste il faut faire très attention est-ce que bala msuba tout ya moboutisme bango ezala ni parce que mutunyo sou à cet apparateur ngana moboutiste ya idéologie siko bo regarder on peut bana msupa lelo bénéficier nango topé bo sabot to go garder ndenge to uti ko loba to garder les bons côtés ya moboutisme parce que il le faut nous devons enseigner en fait ba kinyo sur ba leader congolais banda kala par exemple aujourd'hui on n'enseigne pas le Mumba. On n'enseigne pas Moïse Tchombe. On enseigne OK ba kinyo so bazalaki. Ba projet na ba bazalaki. Il faut to tiango et comme le quoi be école pour former ba modèle ya ba leader politique oyo ba ko zala. Mais à qui important ya o etali moboutisme oyo biso to ko bomba makasi ezali patriotisme. Na kati ya moboutisme o to simba makasi ya patriotisme. Nzambe apesa biso mboka moko avec territoire moko ya munene. Superficie à 2 245 000 km². Moi, nyonso ya Congo a se retrouver alia amela malamu timo kolonzamba ko bengaye avec ces superficies. Mais il se fait que biso moko baimboka tozali incapable na ba gouvernement nyonso tozole kapamo Mobutu ya ko exploiter mboka wana. Ce qui lelo a supposé bande ko mususu balobi que te voilà Mobutu a exploité mboka nyonso te. Mais vous êtes venu après Mobutu est parti en 97. Ti les loyo ba gouvernement mbongo pe zali qu'est-ce que vous en avez fait de ce grand territoire qui est le Congo, de ce pays, de grands pays, le Congo? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui vous êtes capable de donner à manger, à boire na ba citoyens, ba concitoyens. Mais qui sont battus on so le simbité ba baga Mobutu bomba mboko pendant 32 ans. Non, ça c'est en fait c'est faire le malin. Ba to ndinga to linga ke to la kisabango parce que au moins la plupart pe ba mingi ba lo barandingo na. Quand Mobutu gérait ici, mingi bazalaki te. Mingi so tunie nazaka na bagata na kati kuna. So tunie mususu ayebiso nazaka pe na Équateur na suka mboka wana mais aujourd'hui parce qu'il ngasa la plaisir na chef be autorité morale na bango à côté sikoyo, il doit injurer, il doit dire de mal ya Mobutu OK azalaki te. Yé place azalaki na fin fond. Abanda yo bandeni abanda ko lia ndenge nini? A otanga classe ndenge nini? Pe azalaki lelo soko moni mingi bakima mboka baya pona nini insécurité alors tango Mobutu insécurité on ezalaki tuna no moto ana koloba no bongo insécurité on tango maréchal ezalaki maréchal yo ka lelo te o moba o nini za attaquer o kwa mutu kaka pembeni ville province ya Kisasa kwa mutu za attaquer bato baza kokata na machette maréchal vivant. Cette histoire ne peut pas faire même pas une journée. O ka ba étouffer yango bakangi ba auteur na ba co-auteur nyonso ba pesi bango discipline ekoki lobi omoni makambo wana sili mais toko comprendre te mboka lelo yo komona ke mobulu zo kotie pe zo zwa surface et zo surface bato ba kata na ba machette tozo mona na réseaux sociaux soda wa sanga botte la peuple ele nintu ba katie kingo mobimba. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tango penda maréchal vivant maréchal ici makamane ko se produit ndeko nangai maréchal c'est l'homme aujourd'hui
to lukaka to vante to koma bikoma na oyo ezalaki malamu na ye to kamata malamu na ye oyo esalaki mabe to bwaka, n'est-ce pas? Soki to azali moto po azali moto à cause de mabe malamu na ye akoza pe na mabe. Mais je vous conjure aujourd'hui que malamu wa maréchal ezalaki mingi. Il a construit, atangisi bato, alesi bato, afandisi bato, tout le bien Mobutu. Oh, tous les autres malheureux. Maréchal à l'époque il avait fait. Oh, gratuité et salement. Nini tout et salement. Pas maréchal. Alors le loyo to lukate pour to zwalem sous pouvoir. Il faut to yakoloba mabe Mobutu pose au pouvoir. Il faut to finga Mobutu pose au pouvoir. Yemoko maréchal de son vivant le bakabi pour de petites choses des amis de bouche. Bapesi au moins mise bouche au lieu de mise gueule. Bapesi au moins bige à mise bouche au bandi koloba critique n'importe quoi sur Mobutu, sur Mobutu. Même les Léopé accueillis, Mobutu n'est pas parti avec rien de richesse de Congo. Rien du tout. Atiki ba coltan, ba nyoso atiki. Zinc, manganèse, soki nini tout ba biloko bon monsieur bimasima. Sima. Biloko ba saka. Ba lithium oyo lelo yo. Oyo monsieur ba saka na téléphone oyo komi na monde mobile. Coltan. Coltan. Ezaki na ngombe, ezaki na valeur boité. Mobutu n'a pas vendu le coltan. À Salai coltan, à l'époque, il y a banagité. Lelo a tiqué les bino. Vous avez sorti même un minéraux, monsieur Yebanagité. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Lelo yo, Mopaya, a comme on est la Congolais. Parce que Mobutu est parti. Mobutu avait bien dit ici, au moins poignardé dans le dos. Parce que Mboula na Mboula depuis 60, babandi koluka Mobutu, na kimio achaki na mboko yo. Tia kozwa pouvoir en 65, kimio achaki na mboko yo. Mondele, étranger, sepela kité. Eza lokwa bo botol moto kwanga na monoko. Alingi alia au botoli. Moto wana sepela na yote. Ils ont gardé dans balukaki moment. Baluki moment tant Mobutu asai ko lemba ale. Ba ko zoye. Le rêve, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il fallait Congolais de l'époque, Zaïrois, de s'organiser pour prendre le pouvoir entre les mains de Mobutu. Ndembo kelingeza conserver. To bengi bapaya, to bengi étranger, ba ko soutenir biso to boto Mobutu pouvoir. Tango ba ye, bakuti gâteau, ba osani. Ata na Bible zaït. Likambo ba lepre ba ye ba koti bo bakuta biloko ebele ko sakate ba msu bazonga te ko senga merci. Bazonga te. Bakuti biloko babandika kolia esili ya bosani bango pe baye bakuti biloko babio les habités de guerre bafandia. Aujourd'hui nous sommes incapables ya kobimisa bango o babengi mo milice muke tozo benga bango milice bakoti banda bakota lelo lobby to changer position nyonso to aki na mboka to zalaki na bakor na ouest to komi na est, n'est-ce pas? Bobebisi bakor nyonso Mobutu salaka. Qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Est-ce que Est va porter ce bonheur? Tobenga, assistance. Hein? Il y a Sadek, assistance, il y a Banin, tout barouya. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Congolais bazo bomae kaka, Congolais bazo nyatae, Congolais bazo nyokolae, Mboka na biso ne bénéficie pas de cela. Donc, quelque part, tu as enseigné banana biso que Mobutu avait bien fait, surtout sur le patriotisme, surtout pour l'intégrité de notre nation, le Congo. Je me souviens, oh, guerre, Zambien à l'époque. Ils ont avancé quelques mètres, mais Mobutu à ce moment-là, abandonné ko sakana tena o état l'intégrité du territoire. A Soukoli Bango, Tango, Mobutu a après des années écoulées, années passées, Zambie ba meke au kotana. Voilà. En tout cas, to komi presque na suka ya masona mso mokolo ya lelo. Mais to ko zanga te ko kutsa actualité politique hein. Oyo za sikoyo à la une, tout ça na likambo ya loi o ba auto ya bokeli corps, ya ba réserviste, ya défense et armée. Na likambo wana bato beba on dirait bato pene fo bazo ba sengeli fo bazo ba ex-face donc ba soda ka kwa Mobutu po bango bazonga na maele na bangata physiquement comme militaire aza sous vraiment aptité mais sur le plan intellectuel il peut apporter beaucoup de choses. Est-ce que yo sepelaki na loi wana? C'est-à-dire que ndeko nanga na armée nyoso dans le monde entier ba réserviste bazala kaka bato basi ba sali armée soit ba lembi par l'âge soit tu as biso babengana ki bango na ndenge mobulu ye babotoli pouvoir babengani bango
bamisusu balembi bakofanda botali na kati ya balivre botali bamekano ya bato bokoko repêcher bao bazali en vie parce que ezali matière grise mobimba po akoenseigner bandeko oyo bakoti mosala soda lelo po bayeba ndenge nini ya kosetenir na armée parce que bango bazalaka deja kala basala deja mingi bayebi comment kobunda na vallée comment kobunda na nini na terrain marécagé kona kobunda bayebi yango nyonso alors bao bazali en vie tobebisa mayele na bango te corps réserviste ezala mais liboso na ninga loba liboso avant tokoma même na corps ya réserviste tobongisana na armée ya biso nayokaki awa ministre ya défense ya sika alobaki likambo moko malamu alobi ke to contrôler cheminement ya chaque général abandi wapi tia koma wapi est-ce qu'il a passé na académie tia koma bo mais tokoki likambo ngo zoyoka na sute c'est comme si et comme lettre morte Congo na biso mabe nango ezanini jamais on a respecté un processus jusqu'à la fin. To bandi processus moko malamu biso na cité tango to yoki biso vraiment la banda ko tango to yoki to bi likamalam yango yo. Une armée, comment voulez-vous? D'abord, un général sur tali na administration militaire, général moko a capacité à gérance ya comme était nini ya mboka. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui nous pouvons dénombrer 500 généraux ndeko na ngai mboka ngweza combien et andingi nini toza continuer mobimba ukoma 500 600 généraux est-ce que vous vous rendez compte 300 généraux et cause normalité et cause à jeune Mobutu maréchal Mobutu benga dictateur il est parti à ticket sur 11 généraux sur 12 bon les loyo kaka na mboka moko to comme plus de 300 ba contrôler na bango ba général mususu ba utaki na rébellion. N'est-ce pas? Aye kolika kobeta munduki lokwa ndeke pa lobby yango pas général. Ezali ba commissionnement ça qui na rébellion. Oui bon, tout ça là qui en poto ko rocha kimia mais lelo yo basiste katango. Soki mboke zongi en paix. To luka to kata biloko wana parce que boye ekozama la mingi te. Ozomona tiraillement na commandement ezokoma mingi. Comment voulez-vous ngale musuna ko sa musama lamu to kenda attaque mo bopo bon. Général mususu pour abengi. Mais il y a peut-être un terrain à ma casse, c'était à des famille et si vous avez aussi des étrangers dans Katinabino, Tolingito bête, à supposer qu'il y a des généraux qui sont angolais, qui sont français, qui sont belges, Bazana Katinabis. Bolingo Bundana Angola, Bongo Bundao na Kenya, mais Bango Bausani. Mais ce sont les premiers informateurs. Donc, on a rejoindre ce que loi Tianipe. Loi Tsani ezali nango mabete. Loi Tsani même na époque na constitution ya kala tango maréchal. Loi Tsani ezalaki, ce n'est pas Tsani l'inventeur de cette loi là. Cette loi là existe depuis kala mais le problème applicabilité. Il y a des fonctions oyo batia ngona kati ya mboka nyoso ezalaka essentiellement pour le exclusivité ya baimboka 100%. Par exemple chef de l'État à cause de la tantôt plutôt il faut la baimboka a outi penda na tata na maman congolais parce que la décision monsieur important mboka y a cause n'est-ce pas à cause ngo ndengeni tant qu'azali gauche bo droite bo et ya mabe ba fonction monsieur à commandement le quoi ba généraux aussi mimo était nos commander chef d'état-major général des armées n'est-ce pas surtout na sécurité na ba sécurité motelo quoi là c'est âgé ce qui a année soko timo paya. Est-ce que voulez-vous ndeko nangai sango bando kendeka chaque ka yemo ko moto bando tinda alors wana c'est moi to baby simboka voilà alors na bosana ko bango na ibandeli ozali pe président ya lingomba monene ko sala bolamu mingi na ba mama ya funa na ba papa ozali bongo fondation Alexis Eketebi masolo za ndenge nini siko oui na lobaki oyaki politique o ezali social ezali pe. Nous allons continuer toujours à implanter fondation à travers Funa. Tout si ça Funa, je crois que moi de juin tout si Funa. Pe tokobengi sayo les mususu soki pe ozala ngonga oya rotala ningini tokota district mususu. Mais na lingi tokota changu. Tokota changu pe to banda implanter changu. To pe vraiment bon muke pour permettre ba maman cible na biso ma casse ezaka 80% à maman, 20% à papa. Mon activité à salaka tokoluka to baxela mo bon. Mais biso crédit na biso to pe saka de 10 à $50.
crédit muke pour permettre à kokakosala musala à fructifier à matisape kitanaye na kati wana moi formation muke to pesaka ndenge nini ko bon mbongo na yo lelo yo ata tomati to kiti yo kamati mbongo bombi na franc congolais papa à 6 mois après ce qui fluctuation à taux de change zala ce qui franc congolais perd de valeur mbongo wa ekiti sous valeur n'est-ce pas yango toujours te ya ba maman bomba mbongo a une monnaie forte parce que l'économie lobby la monnaie forte chasse la monnaie faible. C'est ça l'économie. Il faut tout le moyen que bato na biso to laksa bango bité maman hein. Soko sale ozuma bénéfice na yo, ça la tout de façon que au sombi moi $5, to 5 euros, to 5 shillings, ce qui te ba monnaie convertible. Au kamati au bombiango pour lobby, on perd de non en valeur, mais on récupère lobby en termes de change au récupérer. Ce qui au bombiango na 5 000 comme bénéfice, na kamati na bombi 5 000, ou bien na $10 to 12 000 francs. 12 000 francs aujourd'hui égale $5. Na kamati na bombi 12 000. Lobby tango koma $5 comme se changer na 14 000. Na perdre. Ngamu to bombaki 12 000 parce que même à niveau achat, prix ils ont gardé ce même thé. Prix ils ont toujours komata compte tenu de dévaluation. Alors, la dévaluation on a ce loko na ngana suma na $5 lelo. Après 6 mois, si tu continues la dévaluation yo na kosomba ce loko wana te bien wana te. Donc ce qui importe que ba maman na biso ba yeba ko ça l'épargne. Ya onde to laksa wangu. Ba maman ya Tchango boyeba ke fondation Alexis qui était bizarre okomela bino bomi bonga marapo ngana za Tchango batuna ngo trop temps batala ngo na ngonga ebeti ba otala ba oloba yango zaka na funa suka na bandalungwa alors officiellement yango ba lobi ke ezako ya ti na Tchango. Tant que le mot particulier zali avant que tout kabwana s'occuper de la politique s'occuper à la compte à fondation tant que zali na un message que de tout droit liloba zali kaka liloba politique ba maman ba papa o nyoso batika la na nostalgie il y a un père il y a fait maréchal Mobutu un père ezongi un père bandi ba activité nango venez-en bokozwa adresse bokozwani tout bokamata bosala adhésion na bino tokopesa bino incessamment siège na biso na ville province ya Kisasa na Kasavubu torope sabino bokomona pe ndenge bako décorer yango boya ko sadere poto lukato sa mosala ya révolution mosala ya mboka na biso Congo to créer ba militaire malamu oyo bakozala na esprit ya servir et non se servir. Voilà, ezaki wana masolo tozaki na ngona mwana mboka Alexis Ketebi ozali bongo président provincial ozali équivalence ya président interfédéral na kati ya mouvement populaire de la révolution impère tant so ba impère onde boki impère pena oyo ya Mobutu ezalaki parti état impère fait privé te oyo komaki na 1990 impère o 65 yango oyo to kolobela oyo boyoki ba réponse à pesi boyoki ba message donc boye ba ke impère ezongi bato ba sepela kokota na impère ba kei ba o ba sepela te ba fandi na ba parti na bango mais ndenge mwana mboka lobi il faut toteya bana o alelo ba valeur ya ba politicien na biso o basala makambo ebele parce que na contexte to nango siko ya guerre Mobutu boko pese tor na likambo nini parce que pendant 32 ans avant ça kimboka o kimia bato nde ba bomaka ye oyo ba bolongola kaye parce que bango nde bato basala que ba précipiter na mort ba oyo ba longola ki bango nde ba onyo ko la biso ba o ba yaki ba utaki ko wanda te nzela wana makoma ko tiki sasa lelo ba M23 ba roboma bato ba uti wapi ka Rwanda ya opesa ba minduki donc Maréchal qui n'a raison après moi c'est le déluge toko vivre le déluge oh tu éviter ça plus que déluge et aussi la té déluge coûte ça là 40 jours 40 nuits mais to comme près de 3 décennies to aucun de sikoyo qui met au kota karaté au monde que Maréchal Mobutu qui prophète masolo zaki elengi mingi bao ba komela biso ba komela bao ba relonga ba réagir numéro zali ba o ba kolinga ko contacter mwana mboka Alexis Ketebi numéro yango wana ezali oya ye pour contact nyoso pona mama MP numéro wana bo moni ba komi Alexis Ketebi yango wana bo réagir bo benga bo kozwa directement pour que beaucoup resoloma o Italie Congo mouvement populaire de la révolution ba le bien devise etikali servir et non se servir ezali pe biblique boboto o mabota